Vous êtes en train de suivre ici en direct. Dans un palais du peuple, la fin commence à être très mal. Une mauvaise fin. Oh là là. Ils sont à toi. Moi, je les ai vus depuis de ce côté-là. Ils sont à toi, oui. Non, je les connais, c'est le gars, mon frère. Lui est de notre. Il ne passe à ça. Il travaille. Nazande kona bino denga na kosala ngo mabete bota le président ina kati ko za ni nazande kona bino na kosala mabete mais tala kaka ko baluka tozo mate tozo kit ya zo landa bisoka nazo assisté nazo nani wana papa policier wana za na tennis gwana nazo assisté na nazo biseki attention ngape naza bureau de soye bakate na tambula kana directeur cabinet chef de l'état soki yo zo lingeke osala mabe awa tokozwa avant place avant donc aussi spectacle déjà bato nyonso bakufaki mpona Congo mpona mboka oyo ata avant tosilisa makambo oyo bakotelemela yo yango euti kosalema awa mais bachambre nyonso ya kokanga mais bandaki ndeni mpo bokanga ye ezalaki boye jour ya akotaki tozalaki nano na sale na se ayembala moko na telefone asimbi telefone boye po abanda kofilme toyebisa jamais kuna badepute batelemela baso ozofilme nini awa oza na moye ofilme te alobi esapa merci na ndeko na bino bandi okibeta chibino alobi jamais baluba nde bato babimaki le père oyo abundaki mpona kete biso tozala na pe na Congo baluba nde bato babomaki Tshisekedi longo na masolo na wana ale longo place na telefone alongwe mais tala kaka kobaluka tozomata tozokita c'est lui seul aza kaka zolanda biso na nsima mais aza na arme abandi asalani bino koko baza bajournaliste abandi oluka asalani makambo nyonso eza na maboko ya leta police asekizaka pepe na biloko na ye basi déjà basaisir ye tokolanda le dossier wana après po toza na secrétaire ya parti Augustin Kabuya président parti aza palais du peuple balobakaki palais oyo baviolaka yango te baaction oyo boza kozela te ke ekoya ntango mosusu na mabe na ngambo na bino to na ngambo ya ndeko Jean-Marc Kabunda ekokoye na ngambo ya ndeko Jean-Marc Kabunda te ekoye déjà na ngambo na bango po eye déjà mabe tokangi déjà infiltré moko ya kati na bango ya bamiyibi bazoboyeke te Congo ebonga Congo kende liboso ekoye déjà na maboko na bango baza déjà en tort bayebi place bango baza wana kete na mita oyo toza déjà en tort toza déjà na mbeba. Merci beaucoup. Ça va. Nous sommes toujours ici au Palais du Peuple. Baboy, député, Batika. Enakimate munduki. Ngana yo sana nga reportage nazo munduki ero no sukabi.
Bon, qui t'a sous? Non, mais tu vas. La caméra là-bas. Non, mais tu vas. Oh. Ça met du temps, il dépêche. Oh. Bah, mais tu vas journaliste, c'est poigné. Mais c'est jamais un bon de foot. Il y a un de foot. Il y a un foot. Les journalistes, tout le mouvement, ils filment. Ils n'ont pas de problème. C'est à vous de savoir que ça, je ne peux pas faire devant la caméra. Donné va agresser quelques journalistes. Viens là. On a attaqué. Les choses en professionnel. Mais ils ont cassé des caméras. Ils ont attaqué les journalistes. Na siporo ya mataki tala yango moko. Alors, chers amis téléspectateurs fidèles, na okata direct parce que des heures de comme makasi et na niveau même et au banda robé kaba journaliste. Tu peux intervenir. Ils vont payer, ils vont payer, ils vont payer. Et voilà, chers amis fidèles téléspectateurs de AM TV, je vais arrêter le direct un moment. Je vais interrompre le direct juste pour quelques minutes. D'être aux zonga pour que tout continue. Parce que Nassé a des ordres où on peut nous confondre. Et voilà, je vous signale que nous sommes toujours au Palais du Peuple. Et ils étaient à la recherche de la personne Oazaki na clé pour que Fongola va déposer pétition. Il est 17h45 heure de Kinshasa. Donc on se retrouve tout à l'heure. Le temps pour moi de vous relier les images en intégralité. Donc à tout à l'heure, à vous tous fidèles de AM TV.